ndenge ba okemaka bamama baafricain tozalaka bamama africain bakata mwana batrompe ose émission bongo te koko oyemba te wadanse te wachroniqueuse te loba koma chroniqueuse mpona mona ndira okende onzira osimba micro aosimba micro micro ma micro ce qu'on appelle bacomédien mita mabe bo batiki na botutu ndenge ndenge mtakangi biloko ki babondela bo ba rolanda elorana bala ndaki na nzela ça c'est pas bien qui a débordé ça c'est bien qui moi ça fait bala senga quand c'est rendu mambongo te qui peut bo ba ke mo li fa pesa mbongo on se ko pesa nga suite te qui peut mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et ba misela matu bazape kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misela ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba misela nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Ouais, pour nous, tout le monde a sous clarté. On dit pour le peuple, n'a pas qu'on a pour la zampete, akendete, moi pour le akete. Bato ba bomaki pour le boye bana. Bozo ngasima bo lukano sentinelle wa ba interviewer bi makele ni ya okaki. Et qui t'enlève valeur bato pas l'obézé qui le humiliation et à Jackie l'hôtel ba mo tourna lui il reste pas ici s'appelle Jackie Moulou pour va vérifier pe bon soin disant ba vérifier ba mon que j'ai l'état vanda on a été toi ngo ba genet ka frodaka l'hôtel wa ba bengani abimi libanda ba filmer na suka un homme de Dieu roté ba tout ça dans le bible petit so makambo wana muta sangana kan to na mutu so comme ya yo moko comme simba ni comme regarder ma bébé beboyi yango Bibe boyi yango, mais il y a sali yango tant que l'homme de Dieu. Oui, l'esprit disposé, la chair est faible. Mais comment tu n'as niveau, il fallait moi ça on a quoi ça est. Mais tant il y a quoi quoi bon, c'est ça la rango déjà. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne loko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire
c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h 5h, samedi à partir il y a 12h 5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oyeshe jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, bonjour très chers internautes de Film News, c'est votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nangoran sur Charbon vidéo na biso na canal la nos préférés. En tout cas, merci surtout pour notre interaction et ça lorsque nous émettons des vidéos en ligne. Bah pour occupation bah suggestion na bino yango vraiment ezali ko kolisa biso vraiment musala malembe. Bana poto na question na vraiment likambo ezala ya rolobela. Mais avant na kota bongo vraiment na masona somo koloma tika na saluer bongo assistance ya père na ngai Kapskinkela babi ya Mazenzongo balobi vieux aiboso na ba petit quoi pour kapa bande konyoso baza vraiment n'avait nanga Gilles Vassimba l'infinitif Montema maman na Tania Mokoko Miss de Londres Roger Ndonga les grands colonisateurs bana poto bana mokilumba en tout cas l'actualité nous oblige na bi kabino moto mona ndenge le ba pasteur Ngefa John Ngefa ba mafumangani bato basali na Nzambe tikali libanda vraiment et ça li bien attaque mukete to moni bongo bras de fer ezali bon entre libota ndiko na biso Eliane Bofene na pasteur Moïse Mbiye to mona ki pesu ndenge ndiko na biso Koko azali bongo mwasi ya Mowei na kombo ya Chiko Pululu ndenge vraiment makambo ezali ko éclabousser kwa na famille na habité Torolobani vraiment na makambo na nyoso c'est on est bongo collectivité à question générale vraiment ya masona Torbeta Léona Gloria Olangi à qui je salue pour commencer l'émission. Bonjour Gloria. Bonjour Tamboué, bonjour baton soit babonne to Afrique Info pardon ya Fibula Fimbu ya Pitopa Leken Piana batuto basa balinga rasito ya ce que le réserve bakotaka ce que formation ya to epesa ba français basengara. Je profite aussi de dire merci à tout le monde parce que dans Rabiso là je vois directement il y a Willy Moucheni de bon séjour à Kinshasa, merci à Edo Mopatas l'homme de France CFA. Ame Mininzemba tous pepele Mbetolo, il y a Sylvie Mimé, à Kati, à l'aide Dynamo, tonton Nusanga. Merci aussi à Giagi Gibukole, Chinambe, David Gauthier Mascotte de Sali. Donc, ça n'a pas été mon agence privée, Dézola. L'associé avec José Moulumba, le cœur de Béni Barcelone, pour qu'après avec Capskiké là. Il y a tout le temps quoi. Tu parles d'Ingabiso, je vous aime, vous de Glo, Langi, Marie-Laure, les news de stars congolaises, on est ensemble. Voilà. Il y a Jojo Ngondamé, la terre avantageuse. En tout cas, merci Gloria Olangi, non dimino pour ça vraiment liboso na biso pour na moi ma solo mukie mais Gloria Olangi avant toute chose famille Masaki phénomène Igo de la Forêt maman Sylvie ma pata ba phénomène tout bon sabon bokilo maman Sylvie ma pata tout bon sabon maman na habité moi lilo ba pour la présenter déjà bah mes condoléances dans la famille Mobimba. Voilà, hier j'avais écrit à maman pasteur, elle est aux États-Unis, je pense que ceux qui Nzambasunga aux Arabiso a mes condoléances naie. Je pense que Azam Sala Nzambe a ebine ba bebale na ba bazole la le roi la biso ba païente to le roi ba païente parce que ya yebi Azam Sala Nzambe Nzambe mtape sarna mtazui ça c'est pas facile de comme sa maman hein maman surtout maman Abotio je dis c'est ma bravo à la maman on dit mon pas mal parce que Abotia moi ça maïele maman ya maïele maman moroboé Azamutu ma pata vraiment c'est une femme forte une femme intelligente une femme sage na mona na mte na basi ba ministère surtout tanga basi ya maïele ma pata za na kati moi si moroboé lo Abotia so ba na moroboé ko ya ba exaucé ya kufi akiko ko pa passer na ba koko ya mitu koko ba gladi wana ba exaucé c'est pas facile toi est-ce que akiko pe vraiment na kimia on peut ne ba lo parce que abota mon la moroboé maman CDJ, maman pasteur, le cœur de Weranson. Je pense que Wera parce que ça allait habiter les bravo maman merci na moi so pesanga. Voilà, maman pata. On est ensemble avec toi. Tozano ti jour corps et Kobiba.
Si bon, on sera là avec maman CDJ, maman Pata Massaki, maman Pasteur, femme modèle, maman formidable, voilà. En tout cas, bien dit Gloria. Gloria Olangi, il faut que tu aies une maison, on a bien actualité, mais n'habité. Avènement un téléphone, surtout à Android, maman qui filmer, c'est comme c'est Botel Bissondongo. Le but, mon agui bon artiste et musicien, JDT Molo, puis dengue, vidéo n'a circulé, bon, on a des réseaux sociaux, ou puis peut-être soit notre dénigré, bazo n'a pas c'est imba salirié, bazo soit un amour, mon abi va bien gagner hôtel, peut-être soit mon agui vidéo. Bazo soit un thème, t'en as des borrels, bazo lobande, bazo soit un c'est entre deux personnes. Il y a Zolo, j'ai répondu que l'homme, il y a un mouton bête. Papa qui m'a j'ai posé la question, Yone Mouto Betanga. Parce que qu'il était trop sûr de lui. C'est que j'ai aimé, il était vraiment trop charismatique. Marguerite, dans l'anti dossier, à la faute. Aïbi disque dur, à Kiminambo. Ndenge, mais c'est Borel à l'objet. Aïbi disque dur, à Kiminambo. Mais n'est-ce pas, j'ai des tas mais c'est Borel, comme un niveau, il boit trop, bazala trop, comme un niveau au film, bon, mais j'ai été charismatique. Mais mon peu, mission, il a Emilé, bango, bon, j'ai été, tu es dans un rambo, tu es Jackie, tu es dans un rambo, tout le monde ba bengano sino hôtel ofanda en hôtel wala te ba bimiso libanda ça fait sonner bien te na ndenge ya Jackie mulo pona respect pesa rae so pa bike mbongo za sinate azongi ça pour moni mutu musu boko za ne bien moni mbongo ngaza moninga na mondo bana ngabi gloire mo kina rolinga na fitna ça problème na mobala mutute na mbongo mutute et kitanze valeur ba tout pas lobe zaki ko humiliation et à Jackie hôtel ba ba mo tout na lui il reste pas ici s'appelle Jackie Moulo pour va vérifier pe bo soin disant ba vérifier ba monika je de tavanda on a te toi ngo ba genet ka frodaka hôtel wa ba bengani abimi libanda ba filmer na suka et ça vraiment propreté on senga ba yebana kina mais c'est borel bazan ba relation yemba tellement trop azong c'est la mbongo na pour azana pour le coup, et bandi boye, et comme une mission, et comme un ben soit fait d'argent à $50, bando finga Jackie, Margot dans nos maîtres, Robert, nos bateaux, ben des sommes tout déjà fingio déjà. À ton Robert déjà au finga, Robert c'est pour fingio. Le niveau Jackie, niveau on va te gagner c'est un millionnaire non, le niveau tu peux ça qui a rentré la bêtise to longo la vraiment mon malamu écoute to ça igone baboira ba yemba yebongo a l'occasion ça mbongo on a pour un respect na épée comportement na épée na âge na épée asa pas ba mission za vraiment mukolo to eza humiliation ça la lobby surtout ba filmer en plus et ça sonne vraiment voilà. En tout cas merci Gloria. Gloria Olangi yo zape moi si tant on vandi na ndako tant sur ton internet liboso téléphone ton télévision mona mama kambo yo se produit bon na famille ya pululu bon bord de fer en train de rona so koko wasa bon bokilo na bango na toujours gérer on zo mona on ndenge ni. Oui, c'est comme si au niveau coco soit disant bande on est pas bête ngai parce que na saki mission ba ken ngana lobaki makam na finga ki dans la vérité parce que le comme ko guerre koko na ma kalunga po ma kalunga na saki mission pa na ngalo ba clair alobe makambo ezo lobama tu vois moi ça fait mobile bata ma kalunga bala nzela za baka ke ma nzela ba suwe nzela ma kalunga ba nzere botuto bana ba sukote zo matin na muto maman ça un jour comme chroniqueur singa bomona pa malaboso mona moi ça ku fait mobile niveau zoloba c'est ça la cinquième son là ken pena loba ba kenini ata ku fait mobile ba mana ku fait mobile start à quoi faire le mobile start. Nous avons des gens on a téléphone biso batiso via Koko ya Cameroun ndazaka na Cameroun ba toyebi Koko bazama on faut pas étaler ça à la télé on a fangé le quoi ngai ba fi ba tubona lo baranga ngote monga ba mama na mo be fe nga na zomona Koko ça fait honte hein mambo ça là bezo batika ki yebi bez ça dans on cas 2 jours 3 jours. Toi bezo school particulier avant dans internal ma bezo zo comme c'est 600 kabula 600 na mutute ba kabula 600 on dene oyembate Koko oyembate wa danser c'était wa chroniquer c'était le ba comme chroniquer c'est pas mon ndira okendo ndira simba micro alors simba micro il y a micro même micro ce qu'on habite dans ba comédien on ba journaliste na habite pas internet on peut ça tout comme na faveur ça wa lingi ta déjà autant nzela ba maniquer tena habite na ba ye na tanki quand tu attends Koko pour tout ngamba Koko tona ba likamba Koko ndenga osukela e moka ebi mayeba ke tant que ku fela mobile ba sukoli ete azaka bonga lunga kota makelo kamta ku fela mobile pour alors to mona ngo kota negisha ngo meloko yo sala wana ceux qui vont dans la famille solo azana bande ko azana ba uza ba neveu ba rotike na niveau anate besoin famille on appelle ça ba un peu mitema bebo batiki na botutu ndenge on mtakangi bloka ki ba bondela bo ba rolanda lo rwanda ba ndakina nzela ça c'est pas bien que ça a débordé ça c'est bien que moi ça fait on balancer quand c'est rendu par mbongo t'équipe bon bah que maman il fait passer bon on se peut passer suite t'équipe
yo zelo akundi mobali na oyo zueze yo oyo simite za yo te au monde bambongo musu ba pesi bato ba compte rendu ya nini tant que pour la tibala na 10 to on a le bain de l'émission de Sana Kena to rixé to bageli wa pour les clarté li wa pour tout monde nango sous clarté on disait pour le peuple na ba ngonga bi pour la zampete akendete moi pour lulu akete bato ba bomaki pour lulu ba oyebana bozonga sima boluka no sentinelle wa ba interviewer bi makele ni ya yokaki bato ba keluka no sentinelle ya pour lulu makamunini o sentinelle wana to voulez le roi esprit mais c'est esprit qui m'a physique voilà on a habité kasi oyo sentinelle lobaki na okaki ba mata banda ko bakiti ba sali bo ba ke on sa information sur ba luka ba to ba benga on ba détecteur sur le terrain ba ke donc luka information ba enquête vraiment sur ça ba tout na vraiment zaki ba spirituel zaki physique au sentinelle yo kaki ya mutunya ko fa bona manzaka na nzoto poto na mukongo soka bundela mutute obiba que c'est la mon banquette si sika baza ki batuna ba sentinelle mais famille c'est comme si ba comme na ko banga tala jipe ki kuna koko ile bango jipe la police exact problème te pour la police la police ngolo bani ma mère na ngabala mbila asa ex phase le za connaît faire la police bon qui sangade et ngolo bani la police exact pour sécuriser population police bo mamutu te ah chama bo na poche police yo bika poto e baba lona biso te police bo maramutu te azaka pona ko sécuriser peuple zuyo akoto esika azala bombio abombaka mutu faire de sa bundaka pona mboka mura za garde présidentielle sko yebisanga ata sko la police enquête ko ka wapi na bion na bango somo kesa na bango tatinda wapi na parquet e ko ba bongo siko bion ko banga ko na makambo na bio parce que banga la type la police taki boza raison na msusu sentinelle on a ko témoin makambo le ka banga parce que type la police yake a po type la police ko bomba to dis pas pour secteur na kitambo e bomba iskona bobi mutu ta là on se bagay ba benga bango boya awe indi oui ba yé po indi vous pensez que Coco il a l'argent de ko sala bras de fer na batu nyonso wana ba sai ba pakalowi ba makalunga Coco populaire le kama kalunga Coco aza aimé le kama kalunga mais globalement aux autres chansons les capines tando beti mo lisolong est-ce beaucoup parce que tu conseil na muskata tande ngona au moins na zonga comme makalunga baka bi conseil on peut dire tous na son mbongo te ande on a son moi c'était aza déjà moi mutu faut mi so son expérience ko bota ya ko bala faut ba mbo sala c'est une fille oh non j'arrive pas à gérer te beaucoup na doit faire la base en plus et comme moi pas ce monde jeune fille pour faire le mobile ça comme doit faire mobile ba maman la biso maman na biso boti biso maman nga boti ngai ti lelo na moneska ko fela mobile te papa na nga azali 78 ans mobile bala après azali siko yo osozongo na mutu ko fela mobile bongo e comme na quartier ni ba wotonga yo et sur l'information mon peut zui na source mon pe kende on a biso Coco za deuxième mobile ko fela na bika comment est-ce que motonga yo pour batonga yo te faut mieux ba pourquoi jeune fille ko fela mibali 2 fois 3 fois te et ça ba maman ba kufela mibali ba maman ba kufela mibali ba maman kala ba kufela ezaka pa mutan kufa papa maman akata kufela mobali jeune fille ba kufela mobali mon fumi zonga simoye ba pourquoi na personne que on TV ça so ba ventir on expliquer biso ko ba tikelo base ba tikelo boye na personne ko betaka no bato bato to ba simba te bato ya osima siko wana osama be ba makalunga ba pesaka d'abord ba mondo ya art kalunga anuna na ben expérience à musa ko le mobali na ye pululu makanga so na 27 ans de carrière ata no histoire kalunga mais ba ko tela ba ko se bote une erreur pakalowi ozo finga le pakalowi est pas ya biographie ya est nga ça na ko fulu ba peso micro biographie bi finanga jamais to ba na ba parcours facile siko suki wana to ba pese biographie ya mutu sa biographie expliquer bien que pour lui ne pas marier mais atiki bana mabe amona ke ngwa kula bota abala nanga ina fita bala pour la kufi ana moi c'est soit des gens qui abala quand de carré yo loko ki ya ka to vanda esa cop bosa ki cop ya ka to vanda bo vanda sika moro siko yo ina batuka pa biki nini ke boza ki marié bato batikelo batelema pe rovana mobali ndako mo 10 santé sa bala yo par jour on peut autant peu comme autant peu bon sco o batika ba fi batika sima sco ba fungola pe miso comment rovana mobali mo 10 ans 15 ans ndako mo ka bala ote ataka ngolo panga sala te sco koko so dai mayele comment vana pour ndako manzi mata kula akangela ta lopango te
lokwa nzibaka ngote ati ko konane bato mona kwa zama liko ba kalori ko ba kalunga non comment ça mabe o sa guerre na bato o ba l'école ba Congo ba l'école na niveau simba te amonde ba yamba bongo ba yamba po ba kote ba vie tango zanga makambo loba bato ba yamba osute po ba lembo ko maka monotoni to ki de trop loba wana sko kalunga a créer chaque jour taka kalunga za no rare po yamba za no bon passe on peut tenir 100,000 gloire là na bitu mutu ngasko na linga David ngasko ba mama série parce que ko sanga aventure pour maman beza sur yo mama na aventure les ma 100,000 vies ate to fait comprendre que makalunga za no rare pour joyer ce qu'on se sanga ngoko sa guerre na mutu oyo ana tala na mboka oyo na ana kongona libanda mboka yo kokona ngwa yebi solo mobala makalunga kufa waninga toki matanga mobala mama kalunga ndemo koko toki matanga ya pululu toki matanga koko kufinde l'église kono ki matanga koko mais so makalunga kufeli la msu leki to yepo kalunga kufeli leki so kufeli moi to yepo na kalunga kufeli leki bo ndenge mona kalunga te muto bongo sa ba de faire na kinda ba Chine za ba mbongo na ya vivre bien l'homme so mona ka passer la théâtre ngo mimiser na za mona kalunga te kabela ngadi dollar na ete na ba mangambo okoko sala pa kaloi mema ça ça bien que ça débordé a que trop likolo aza mutel bosa kufela mobilité na monde art ba mundoeri lo ba kufa ba tebe ba kufa tebe ba kopede ba kufa ba sans souci ba nani ba kufa yes comme le quoi ngoya pour la télé base mo yana kombo leka koleka mosa sans souci ana kombo leka mandolina yi ana kombo leka mandolina d'abord ana mosa sans souci ana leka madilo ana des stars de côté mais toi quand maman est calé quand tu vas expliquer que bande quoi sans souci yo quand tu expliquer sur ma campo pa yo yebi kaloko yebi pour ko nyonso c'est bon que kele pas sango ba sukola yo ça makano mususu banda vino musika parce que qui veut pesa dans côté ana qui veut monter pas la mususu ba na vie c'est que so mobile mususu parce que couple ku fi des personnes dans la gêne c'est que banda fi mususu tika rotia sur la distraction akoba asi maka caméra ngwe na micro senga ro da poto senga aide ati na caméra na micro ça la émission aspika vie de pululu c'est tout. Merci Gloria. En tout cas, bana poto na bi ke triste ki mo ngazana zo landa Somalie Mali na keynesienne la brin là-bas. En tout cas, bon bazanga rati na fimbo news. Gloria Olangi. Makambo ngo pene banda mwa kala banini okota be bana batala te kota be plus 18 moins 17 boyna boy. Mamba ba phénomène sextap. Ba vidéo moko ya mutakala na kati ya communauté na biso mingi surtout pas ba sala kombo bandegi mo ba musicien ba porte-parole ba chroniqueur lelo oyo el fléau ngo ke ko vanda na basali ya Nzambe avant to ko tatomso na détail ya moko moko na ebité ko mona makambo na nyonso Gloria Olangi ozo ya mbango ndenge tant de la fin mo ke comme na soka faut yo ko sa ba faut ne mo na ga yeso akoti mo na ponga bina ozo bino tant de la fin ngona temps de la fin comme on a su que Jésus revient bientôt yango bassine ya fin du monde yango comme voilà Gloria Olangi so vananda ko par exemple au téléphone no montom su photo o bazolo baké o za pasteur Moïse Mbie et au salon ndenge te Moïse Mbie to monité Moïse Mbie to za na sur na to monité ba to mususu ya Moïse Mbie za no trop certain mon ya Michel Baké Michel mon ki on to mon option so to yo ki ba voix to ki voice to mon Michel Makeba to mon faire l'entendre se masturber en pleine vidéo. Quand tu réponds déjà à des fins du monde yango wana. Tant qu'un homme de Dieu roté abato ça no le bible petit so makambo wana. Muta sanga kan to na mutu so comme ya yo moko comme simba ni comme madame bible boyi yango. Bible boyi yango. Maintenant il y a sali yango tant que l'homme de Dieu. Oui l'esprit de la chair est faible. Mais recommencer na niveau il fallait moi ça on da quoi ça est. Maintenant il y a comme ko ya bon ça la rango déjà. Et ça mbali bosote. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombangu na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ton frère a na bonzoto molimo no ekote makasite. Moi je dis une chose, koyembela nzambe zato ko zape chrétien. Les gens oublient que son tembika nzambe nzambe ba makoma ba yembela ba makoma awa ba yembela ba chrétien. O doit yembela nzambe. Je me demande aussi. Parce que tout le monde a yembela nzambe comme chrétien. Nous avons des missions chrétiens et des chrétiens musiciens. Non, nous avons des missions chrétiens et des chrétiens musiciens. Et même tout c'est un chrétien. As un chrétien à Nzambe. Ayembela muso ayembela Nzambe, mané mutanzambe te. Moi comme ablo mi balé. Parce que na singa te frère Michel, ata Nzambe respect. Pour ba banga su Nzambe te. Ata moi respect ba pesa ngota Nzambe. Parce que banga su Nzambe te, omoni boloka bongo, ozalo ko bangi no Nzambe te parce que mutabanga Nzambe ko sa makambo wana te. Ro banga la bino su Nzambe te. Ata moi respect maximum respect pesa bo pesa biso na ba cher hein. Ba to mona bloke boza ba to santu ba ni bo pesa ngota Nzambe biso te. Vraiment condamnation côté bandeko bazo publier ngo ezate gloire. Condamnation ndeni parce que tant comme dans internet, internet c'est monde le monde a zéro bêtise relation internet. Surtout ba ta poto za ngelo ça soit pour une vidéo, au monde qui te tindelanga. To bani, mo ko pe ozo yanga ba partager pe ka bongo. Ba ta poto ko na bongo. Parce que on a mutatinda, tu vas monter tinda bilo za ba ta quitter ba ta poto. Ta kina za te. Merci Gloria. Mais Gloria Langi en tout cas, les lots au mot te peli ma casse entre Ndoronaso Eliane Bofene na pasteur Moïse Mbiye. En tout cas tout le monde a publication Ndoronaso pe ba vidéo sextape au wapi attaque ça lobby que zan Ndoronaso pasteur mutataye mtatindaki pasteur mtapandie na habité côté on a nazo diffamer mon ninga vraiment. Rêve ya Eliane ils ont vraiment trop sûreté. Mon tout bakata ba trompe, je pense ba maman africaine bazara soit kata mona ba trompe ba ça ne bazana te. Il est cause affecté oui abimana na pasteur Moïse Mbiye mais makambo comme me belé wana ngamba ngo duto na ngwana parce que ya soza ba bomba muto oza te 10 jours 5 jours pour vendre le belango niveau comme que na biso makambo on dirait Eliane père moi ba sentiment mo boy pas me ba sentiment na te fallait abimisa nyonso parce que sorti un pasteur Moïse Mbiye 4 vidéos abimisa mo tikali 3. Ce qu'on a dit pour ça 3 passer Moïse on peut être né Moïse 4 vidéos il y a 3 vidéos Moïse Mbiye ni na beli ba pasteur on peut so za ba malé ba Moïse Mbiye ba malé pour bike bo kandela kaye bo za ba ngoti na mo ces vidéos mtakala Moïse Mbiye ba kandela kena mboko pas ba serre aux occasions dans vidéo comme bana za ba vidéo ba Moïse Mbiye mtakala ta photo mo ebunga te ata téléphone a chanda te achana téléphone te. Tu as acheté sur téléphone, tu as acheté poids. Et quel téléphone? Non, je pense non. Arob maintenant Mozimbi, comme la bolingo, la bango, basé, mais ba trompe, banine. Je suis en train de douter un peu avec ça parce que et quand tu as monté ba trompe, elle lit pas terre. Quand tu as monté ba trompe, elle lit pas terre. N'est-ce pas? Ay baké, ne baké funda bongo. Bon, que tu n'as hôpital, au baratake ba trompe. Réquisition. Na musicien, na docteur, au baratake ba trompe. Na numéro et bien que réseau na numéro na date bima na jour na minute na seconde ba ça na téléphone na ba so na Moïse Mbiye makambo rolongo ba zemi wana ay ba soka zoko c'est Moïse Mbiye makambo. Moi je suis pas pour Moïse Mbiye na samela kuna te ça que je suis contre les faux pasteurs. Je suis contre des gens qui sont pas trop da bon Nzambe. Mais ay ba ke makambo ko ke makana moto mo makasi. Personne rimano to ke ba parents na été. Ba parents na solo bazali. C'est leur rumeur, je dis c'est leur rumeur.
parce que comme on a un mboka Bofene. et le banzera za mungala bofene nous avons bangala je pense pas moulu bakoba bofene zali je sais pas nous mes amis bakalombo bakasongo bakadima bani batisekedi bakomo mo bongo batilombo comme bofene on ezo kinze mungala son père pris na catholique sa maman pris c'était Bethel to ndengo ke makambongo kolela na yo to kila no mawate soki akosi ayebake makana moto za mutu na ye l'état pe la delay bavocat bazui ba peke bavocat ba yaka pour défendre mais alo ba makambo ya solo pour la vie de comment ça s'appelle la vie de Moïse Mbiye ceux qui parlent mamba solo par rapport à mamba ça biso bien pour la msabi que pour aider les armes de l'Éternel à aider Bananzambe et ça biso bien mais c'est autre qui selon rumeur que à ça qui joue à pour qui sont des c'est Trinita arma soyi bord ya pasteur Moïse Mbiye c'est Trinita Trinita je serai couronné soit disant comment moi ça Moïse Mbiye soit disant je suis pas confirmé ndé ba bino toki ba rumeur jour on a ba rakiki bala c'est Trina comment moi ça Moïse Mbiye mage poto tango ki bongo abeli mutu so les abongo ba biso toki ke Christian wana na voice à Christian zana lukongo mobali na yana Christian Ouais, fiançailles. azali ko ça na grand hôtel Kala attends je vais voir son nom na voice ango moninga mo ba Christian tatindelenga je vais chercher ça vraiment atindelenga abi na tanga kombote je connais Christian bien bah Merci Gloria Lita Lukaka, ouais. Hier, fait mal papa français, tout ça, on a illusion drame. Na benga parti États-Unis, na bombi combo. Pour ça, le combo, ils sont en bêta oyo. Bato bile ba yibana parce que na yibana makasi na niveau IEC tout temps na Christian obo bêta masona de journaliste pour l'émission. Comme une daxiko yo no la émission mais na journaliste na mo ba su communauté pour ça sur l'émission rarement. Voilà tu vas faire comme on a yeba asouté. On parlait c'est Christian. Christian on a atteint pendant la deuxième licence. De faire na Christian na omoko na IEC. De faire na omoko na IEC. Makamo papa le Eliane le big non. Christian era a chancé Eliane bakari na basi na veni nga na pesi par la raison. Parce que Christian c'est notre ami de Tanginaï, de faire une homme qu'on a ici, le messieurs en question que Bassi a moins sérieux. Christian a moins sérieux mais quand il Bassi parce que Tanginaï pendant 5 ans à l'université na IEC a moins sérieux. Le monde qui me parle de Pembe, à mon moment tu vas 10 francs na banque pour avant ça et le tanga il a ça dans grand hôtel. Après ça la pire petit Ngoy Mulunda. Après ça l'église Ngoy Mulunda, ça la pire petit Ngoy Mulunda. Après ça on a l'église pasteur Ngoy Mulunda, ça la présence Sénikala. Le monsieur Christian a zappé à courir de jipon. Ce que papa n'a pas dit balaga. Na mon Eliane a raison. Donc aza pembe aza libani boy aza courir de jipon aza mutu fane pendant 5 ans. Na boy ko pesa kombo so bi kombo na ngati bato basisa IEC classe na 2014 bango nyonso oyi bangai oto bana bango banda 2010 donc c'est en 2014 soki meko biloko komona ngai bango nyonso oyi banga parce que nayeba na IEC na omobima nayeba na kupese voix kuna na baboye soki otie yango na télévision bato soki bana o motu tel parce que tu y vas bien, tu y vas pas voir, tu y vas pas Christian, on a tant de fois, on a placement, on a homme, tu l'as, on va malé, on va homme, on a et c'est Aza courir, j'y pense, c'est normal, non papa, on a abonné. Voilà, allez. Oui, non, yo, quand tu message déjà, il y a au taxi Christian comme un coureur de jupon, mais malheureusement, on peut pas en parler. Bah, qui a bien boya ko bali samo nangana Christian pour Christian na quartier sakana basito. Voilà, ce qu'on a bien mon camarade Christian, abo ça combo azana aux États-Unis. Pour vous dire que Christian a un grand hôtel, je ne sais pas, il y a un hôtel, rôle où il Christian, moi je ne connais même pas Christian là. Tu vois un peu pour vous dire que Pénéla Zafran, Eliane, Pénéco Tangabo, na âge de 17 ans, autour de 20 ans, maman a bello, moi on a un belangelo, tu sais, puis bien, maman a pas bien, du père na bango pas le confirmant nga bombelangi le côté les ça na douche puis bien futa mtakala esa ba parana eh alongo la izemi esa ba ka bakate pe ba trompe
Non. Mais éviter tout c'est la cas justice c'est un que ça là. Voilà. Est-ce que vous avez embrassé justice ou on a soignant à l'amiable pour l'image à pasteur? Est-ce que le pasteur a nié qu'il faut qu'il rende la justice. Pasteur a boyé on dit mat. Mais oui, pasteur Moïse Mbi on va voir chez sur Londres. Il y a yoki. L'état mutaka babil kambo beaucoup bon ça entre bien on a bien noté. OK peut bazous barata makambo. Roi Salomon salam même la Bible. OK peut bazous barata likambo bon on va kokambo parce que entre bino bo sociaux ça dépend sociaux années moi ça bon. Tant que moi nga ça ba tromper à tout quoi blague ko. On peut se ngambo ba trompe. On est maman sur la famille. Kabaki na justice ko ba oyeba muto rolongo so za Moïse Mbi. So eza Eliane. C'est tout. Mais bandi mboti kazo za bindima ndima to abomona ba pasteur na ko sali kambo te azamutu. Comme ça va sans tout. Saint azaka moko c'est l'Éternel. Nous tous tout péchaka. Babisu to ndibino bana basimbozo bomilis christianisme mais ozo ko adorer ba pasteur. Problème te mutel bosa mona ko c'est quoi ça zaka moi c'est moi mbalite. Toi c'est comme ta mona za moi c'est moi mbalite. Moi mbal ko ta boya rondima. C'est pourquoi chercher le vivant parmi le mort. Aboya kondima. Moi si comme tu as 9 mois. Moi si comme tu as papa moana. Moi si comme tu as bomba mutu. Pour vous dire que moi si comme tu as marambo belé. Ba comme ça so ba basi demande maté toi. So Moïse Mbi a regardé na aucune rumeur qui a été à Londres. So Moïse Mbi a regardé procès au Eliane a un problème na Moïse. So ça qui est Eliane peut organiser Moïse a peur de bandimi belé face à repentance. Ngapa na osenga na porte Mbi avant ça Moïse Mbi avant non. Pour comme mutu so c'est ma bé auté akana cher dans la rateza kana begiza kala. Nga on a le patriarche pasteur Charles Les. Azar sota Roger Les ça sali ma bé vandi sa Roger Malé kinaï. Et surtout on a katioté Matthieu était maki dimanche peine na kilsen de ronam c'est comme ça qu'il a droit de réponse mon robot. C'est comme si nous devons se justifier pour c'est lui qui connaît l'affaire et c'est lui qui s'impliquer connaît l'affaire. Mon tabi vetal comme ça kan Nzambe na Peniel na Moïse Mbi. Comme Peniel. Pardon Eliane, mon tabi comme vérité za kawana. To la ka jour J. To ya on a pégarat. So Moïse Mbi va sortir avocat. On sera là nous tous dans ba image. Vérité maka, c'est pas bon ça entre bon na bon ça gara. Ba sala peka prison pour na batama be na batama lamba zali na bato ba bungi mibeko na de docteur akata ke ba trompe na peut ba longola ke ba zemi na ba pele benga maki ya c'est ba ndara ti ba pele ba benga ti ba docteur ba yakati na prison pour vous dire que ba osala nyonso wana atani ka biloko ta noir wana bombelongi mais jour ngo so ça le kuta et c'est so menga na mona mitso bagay je suis pas pour je suis pas contre mais ndenge ba ke makaba ba maman so ba maman ba africain dos arabes maman africain ba kata mona ba trompe aussi mi so bongote maman bi so mi so bongote et mi so ça ya banque na Moïse Mbi ça somo mais yo bo se mi so ndire bo ça d'accord bo se na Moïse ndima senga pardon oh là là justice c'est katamara voilà. En tout cas, merci. Mais gloire, tout comme Vana Souka, tout comme la Souka, elle a dit foutila. Autant comme Peniel, moi, trop, voilà, mon tuna, mon peigna. Mais comme une déni, bah, bon, mi-mon, ton an, bah. Non, non, évidemment, parce que dans une autre suite, c'est non, mon ara Marie, là, dans celle-là, en mission, bah, mi-mon, totem, n'a évité ça, mi-mon, ton sur la Marie, là, ou bien, là, nous, on va faire information, voilà. Les autres aïna ken pian interview ken pian mekolo belo mo be soit qui peut bande comme so abi lelo c'est comme si communauté balou ba vraiment ba bomi makambo fort tara tozo banda année bandina année passée c'est comme si ba tomba ça la mi ba sextap les amis mi bande on so baluba est-ce que vous avez même avis na ken non je prends peut-être donner ça amulu batam sakada donner ça musakada papi mo za Congo besoin à école. Arrête quand je vais bien ça me boyete. Bon va banda ko. Azar muluba. Lenga mabete quoi. Te do sali liste ba on baleke belé. Baleke belé hein. Ah. Et man pe muluba. Ah. Zaka konsu yo ya man. Te mga mutu nga nene, soto sona mutu ko mutu nga, mutu za mutanzambe. Mutu mukila ga mutanzambe ga mutu mutute. Comme ça tu vas ton aminoté mutazam tanzambe mutakreya nzambe so mutu no sanga falongo la pe komande ko kufate mutazam tanzambe on sait on parle bien za mutu na ngata de wa mutu na ça kontanga mutu no et te so so la mutu bien comme mutu na mutazam tanzambe et amana mutu na to pesa rambote tu za même pas la relation ba numéro de téléphone to kutana boni bien c'est bon ah mutu na mais là que moi conseil na ko conseil za vie privée na buzoba na sana na mutu conseil ça ra de buzoba buzoba de buzoba qui conseil na ndeni
ça la bourse de PC conseil poissani atika a continuer sur caméra théo mais continuer comme partout nae ezaki partout wana au télé vidéo bientôt tout ça assemble vous en téléphone ndeni pas tout le monde exécuter des basi bibali caméra women ndena mutu bando ça et ça problème te mais le côté qui on betenga na pesa information kasi voilà mais on y sera qui m'a bien dans mon vidéo ana équipe nga tes vie nae ay makambo salade asala ngo te selinga mabe yesko mon plaisir les fantasmes banae non changer ni acteur aussi un pardon car attends ma azali ba aussi un pardon mais ça peut sincère un faux pardon de vrai pardon de faux pardon c'est ça merci Gloire elle na ba na ozo na minute belete mais so lilo basuka ko mettre vraiment na canal na film et aux alanines bas s'abonner kaka bas sa confiance na film pour l'actualité voilà bambote Pessimbote na avec Gauthier Mascot, je suis le cœur de Béni Barcelone, désolé à mon agent privé à l'aide d'un mot, tonton Lusanga, à même ministre de Batos Pépé, mais toi Sylvie Mbembo, c'est bon hein, par rapport à Papa et à Kassi, merci à Benzaki qui me colle, il y a Edo Patas, l'homme de France CFA, merci, il y a Edo respect à toi aussi, Edo Patas, voilà. En tout cas, merci la bagnole sur Balanda qui du début jusqu'à la fin. Là, je vois Père Nanga, Deo Muzungu, une association ami à Deo Muzungu depuis Belgique. En tout cas, on a pu beauté. C'est ici vraiment que nous avons besoin de la part de notre mission. En tout cas, ciao. Vous allez vous abonner massivement dans les sites Landrine.